Des studios hérités par rapport à la séance. Oh, mais ils allaient bon, on a zala nangaye. Ah, on côté la timouata. Na lingina côté na zala déjà, au zala déjà. Ah, on a bandoulet. On a bandoulet partout. Mais si vous avez confirmé, nous t'es dans le cas de la tim. Ils en ont qu'est-ce que on a mamba bana mike. Oh, on a le gina TV. Na komi pe riche. On a mamba va ventrier. C'est un problème à Benginga. Doyen a ligné le Kamboubou et na Osali là. Là ben a un problème na Bengaki. Il y a un ça à l'hôpital hein. A contribuer et belé. Pour contribuer tant muta fouti ba sombi ba kiss. A fouti ba droit mususu. Pendant tout ce temps, Oasalana Weranson a bénéficié à l'immonation à Béli. Moi, les Kamouké, Kaka Weranson. C'est comme si Olukasu aussi surchargé, tandis que vous allez la soupe et Menaïti. Ah, oui, c'est le Kamaoué en continent. Il faut tout le monde a santé, il faut que problème, il y a un problème dans la tête. Nous sommes playboy.com, la chaîne d'actualité, une information ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train d'attendre cette belle émission. Enfin, je suis là pour vous servir. Je reçois Doyen Ali Mbonda. Après avoir été hospitalisé, aujourd'hui, enfin, je reçois Ali Mbonda parce qu'il a beaucoup à dire sur playboy.com. Avant d'y arriver là, laisse-moi remercier de la nation Tonton Mana. Merci mon patron. Pichu Manga, boss lady de playboy.com. Merci beaucoup, Doyen Ayoyeyo et Berger Junior, mère couple, Madame Justine, merci honorable Herman Ampour au garçon Slim, merci beaucoup à toi et puis la sagesse à Enon Jolili Atala en chair et annonce Made in London, merci Blaise Zibouma, Seigneur des hommes Made in Suisse et puis femme au large verbe MK Sainte Alice Orangiko Imakoye, responsable à la stagiaire naissance infirmière hôpital à Bruxelles, précisément en Belgique, merci. Comme je l'ai dit tantôt fidèles internautes, je reçois déjà Doyen Yali à qui je les salue. Bonjour Doyen. Bonjour. Alors, partout dans le monde, tous en clé.com, Pichu Manga, boss lady, Baotalayo, de la nation Tonton Manabaotalo, plaisir à toi, Yambayo. Après avoir hospitalisé, enfin, Ndeni Santé Siko. Santé Siko, ça va. On va soukir, mais qui rend un déjà comme on a souka. Zambe déjà après ça, un loup, après c'est ma casse. On va Zambe à mon moment. Tout décortiqué, j'allais dire, par rapport à un hospitalisé, par rapport à moi, aide, appui pour te belé, mais quand on peut comme ça, on le sujet que notre doyen, azo singa aide, doyen, azo hospitalisé, bo sunga doyen, bo na boy. Aujourd'hui, soutien artiste, musicien, banani. On a singa ma aide, présenté gaga, baye bagela obela, na ba collègue na nga mususu baye bagité, à partir imaginer, ba fa yango ba yakoyeba. Que doyen obela papa mususu bazala vraiment na ba coordonner na ngate, na Pichu Manga yaza na ba coordonner na nasu, na banza ayaki na palin, alongo na pa na poto, chaîne que boa, et ils ont une visite na ndaku, ba kuta na ba parents. Amoni maman, amoni la famille nanga, abanza soit au niveau ni nanga tekami makasi na nord kuna chaîne na bino da chaîne moi valeur. Merci. Car bon, ni on le besoin donc c'est plus les gars fort n'engue découvrir nga studio Toko mawana mais au moins par rapport à Nengokoma qui a aux hospitalisés, te belé, baloba qui a Limbonda ba révoqué na maison mère, à Limbonda azo singa des comptes finaux na tandis que tant à côté maison mère, à côté avec une lettre et à demande d'emploi, mais comment azo singa clôture ya musala na par rapport ya mbongo ba futa wana ya pension et tout, mais deuxième volet à question dans acquis. Quand vous allez hospitalisé, pourquoi place au révocat qui au bando singa aide kaka na maison mère à la personne de Weranson qui est patron du groupe ou une maison mère. Habite sur mon ngana ba image na singa ga maison mère
ngai na mission bato nyonso ngai nasengaki motu te napresentaki image na ngai nde bato bazala na bacontact na ngai te bayebaki motu na manga azobela mais soki nasengi patron na ngai jibe eza mabe te paza ve na ngai afanda na ngai patron na ngai wera so nasengi eza mabe te cheta gola mabe te nga bato te wana bosolaka mabe te fali pour pardon nafali baza bacollègue na ngai donc soki problème eza bakoyede nga etaki ndeko na bango eza te kaka soki osengi mutu omemi ngambo nga mpe basengaka nga bato mamaladi mosusu bayaka bato baproblème bayaka doyen ede nga nayedaka mpe donc ngai mpe naza mutu nakosenga mpe yo nakosenga mpe ni na biso Marquis cameraman na biso Pichu Mangaya pe osenga ye voilà na ndenge mabe te eza te kaka alimbo na so asengi ngambo mobima na memi yango wana mais est-ce que osenga na yo batebele balobela ngo parce que baya wili pensier na France na ba champion adol na kata la Rochelle babi prince bakali osenga ya alimbunda eza na net que depuis pendant tout ce temps au sala na Weranson a bénéficié alimbunda so ka beli moi likambo muke kaka Weranson c'est comme si oluka su o surchargé wera tandis que la soupe mena été wera c'est kama wera ngotina ndeni il faut tout na makambo na ngai santé ndenge ni sikoyo asali problème ana problème na nga te na bando mona nga te na TV na lobaka wera non mona nga na lega na TV nga lega TV pa mata siga pe yozunga ba interview boye nasali mpo na yo nanu na Pichu Mangaya nini très beau yango bon nasali yango mais nasala ba biloko formate pour na yebi ba image na biso ekende bato mosusu bazwa image nanga baoteka bazwa bambongo me nga parfois baopesanga eloko te afandi naotala nanga kaka mais nzambe kaka ayebi mais jamais omona nga nalelaka po eza nango fin du monde te nabanza bamaître nanga bayebi maître lebo la plus ayebi nga alelaka te donc so naleleli mutu boye seke mutu wana aza mutu malamu ndeti héritier ambassadeur alingaka nga mingi batonga pe na point na makasi na yebisi likambo atika anga te bato babiki no bato batongi pe mo beaucoup plus ka comme héritier kaka bato ba collègue no base belé ba bill ba faire molelaka beaucoup plus héritier puis na studio toza na nzai awa oye na studio héritier non ngoko ta la timwata studio héritier par rapport à na ba séance awa mais ezala bongo ngana zala na ngai ngoko ta la timwata nalingi nakota te nazalaka déjà ozalaka déjà omona na bandule namona na bandule partout mais si koza confirmer na nous te na la kata la ti zando orchestre mutu wana mambo ya bana mike wana olegi na TV nakomi pe héritier wana mambo ba ventrier tout ba professionnel so héritier dans un problème abengi nga doyen alingi likambu boye na osalela nga pe nazali na problème na bengaki yamba bimsa na hôpital a contribuer et belé pour contribuer tant muta futi asombi bakisi afuti badroit mosusu famille nanga sous le bwangala papa nanga na Suisse préféré yepe asungaki mais bato basunga nga kaka mimishibage asungaki nga na mimishibage presque bana poto mingi joli mayala asungaki nga mishadaya alemwela garisha moba pichuma nzongani bati wazane ya nzao basungaki ngai Biankulu kusa asungaki ngai donc batika nga te bayebike muto fo sunga ye kofuta ba peut-être futa pe mbongo belé na bakisi pe na omela po na tela maboza ngolwa nzambe mais to contribuer pe na hôpital nzambe ne mutapesa ki ngolu po nazwa makasi yende asala munga ngana mais munga ngana oluka mbongo ozomona tanga otetenga fo bapesa mbongo kisi fo nasomba comme ordonnance dona ngolo nzambe ne mutapesi wa makasi pona tela mabo. Merci beaucoup Doye Ali Monato pour suivre toujours. Je vous signale déjà que nous sommes playboy.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois Ali Monato comme invité. Merci à toi, champion Adol, la Kata La Rochelle, Yaouli Pensien et puis MK Saint-Alice au Anchikoy. Merci beaucoup à ta femme au large verbe, Yaouli Mouché Nico Damboka. Ma mère Miline Zemba, tous Pépélé Mbetolo. Merci beaucoup, Nakata Londres. Et puis, Made in London, merci à toi, Joe Lili Atala en chair et en os, Ali Mbonaye. Joe Lili Atala en chair et
et annonce. Vicky Mbela ni papa na Miyake Kimberly Beverly. Alimbo na ba surprise. Tosolango Vicky Mbela ni merci. Tonton Chamuna Palace immeuble Silaki. Merci beaucoup à toi. Et puis Claire Bobou la baby fest les plus beaux de Paris, les plus mignons. Claire Bobou la baby fest les plus beaux. Merci beaucoup à toi. Doré Mayani la française la plus belle. Doré Mayani la française la plus belle. Alors doyen Tolongwe na anglais wana ya malade na minute se rétablit déjà gloire à Dieu, mais au moins on a informé que la Zamba bateki yango ou a répété sur la Zamba. Qu'est-ce que tu peux dire étant moi na yandaku étant medine parce que mes sommets sur bobetel cela mes sommets ba mo ba doyen alimbonda osana histoire na maboko na yo osa habilité ya ko mécanique ko expliciter biso concernant dossier wana nde ba bateki la Zamba. Bon wana photo na ba président Moïse na Londres. Ça va hôtel à danger. Na kata Londres. Na London tina bakaluka babandal. Président Moïse. Moi na kin congolais mais après ça valeur quoi. Donc wana photo na bango menga na yebiki la Samba ezalaki bakolo nango il paraît de la forêt fala sombango bango na bango famille bazo kanate bon de la forêt à Moniki. Il paraît famille en est basé au Canada, mon abbé ça va mon va faire le problème. Ça l'a bon bon pas faire le mais jamais na rolo babé ba bengani bien alemani ko somba non on va tout ça interpréter bon oui alembi pe ko somba la Zamba place aneza etikala lokola do eza lokola patrimoine place wana ba ko perdre yango te parce que la Zamba fait l'image de Weranson et puis histoire ya Wenge to yebi en temps ba kabwane et puis place wana même ba génération musuba yeba histoire Wenge ya kalate mais lelo au génération actuelle tant ba mona la Zamba ba mona malamo kombo ya Weranson ko teka place wana ti Weranson sous siège mususu aluka sa kapare so sala maliso lokola la Zamba ça prend du temps bon ya sala tout place mango bango ba matsaga ba prix mais la forêt loko wane ko le manete na banza boyebi azana nembo lo ba pe okile lo ba ninga za banda kunae yo poyebi banda ko belé nembo lo ba kawana yo poyebi yango biso ka na star dona golo ba teke wera za banda ko bete bino public te yo no l'équipe publique na oyeba wera ninga lo baka tango mutaza banda ko belé ska ko le mana osomba la Samba anda muso azana ngona ba gombe na balikam est-ce que la Samba immeuble écoute est-ce que la Samba lekika wana lekiwana te ne na fungoli za ba famille ya bango mo batala Samba donc elo mo ko le mala de la forêt po batum so ba bige no ba teki yango pe parce que bon ba teki yango na noté mais eza na commission mais bimisi nde wera parce que ben peme ezalaki ya mai na ba courant surcharge na nyos tout wera comment incapable de foutre même César ngadi pe alobaki yango wana bazana ba profiter en plus wera ko le ma au foot à la Samba te wana mama mike ba mbongo na tshela ba unité ouais ba unité wa $700 de la forêt ambassadeur de la paix le mana au foot à la Samba doya changer doya babi doya no benga wera babi doya no benga wera mabongo makasi mais doya romi na langage boya bien c'est bien yo so mona na lega na TV na benga wera mabongo makasi fobolo ba makambo eza preuve ete ke yo pona TV mama wera mabongo makasi mabo makasi ne akaba ba bisi na ba vita bomona amema ba mikili plusieurs fois bomona olobata memanga olobaki musala na onde memio OK oyo beta na maison mère te jamais bazuyo bakeno poto dopo yebi boulot ya mbokei jamais ga oyebi no boulot te doit toke mikili non musala nanga ememinga ndenge richepe akomemanga tika boyoka ne odia bongo na wata boyoka ni te zala bongo pozo na bike héritier lobi zulanga visa na kenanga na kenanga to ba mbonga biye yango héritier sombela pe ba unité mais yo ba massa no ba se belé ba bill ba seleo d'ailleurs j'étais informé que non au pesa ba bill ba seleo ba très belé la grosse massa par rapport à boulot wana baza ba collègue fo benga ba me baza ba leki nanga olinga te ba grimasa bino pomoni mutu bo non malemi eza lo la ngana benga wera massa nanga eza mabe mais bete wera te ya wera te bo beta pa wera mais bill stiko na massa nanga te aza grand frère nanga bo beta na bill pa ya wera o benga wera bongo te mais bindo ko benga e bongo
parce que vous qui n'a pas collègue qui n'a mais si vous avez un bon côté na ndenge bango pe ba koma ba responsable mais ya o mama sa wana siko ba ko baisser mais mo pe mikili cheta gola respectanga makasi donc respectanga makasi fali poupa ya ali Gogan héritier ya ali v mais aza patron aza président aza ambassadeur donc ba kolingate pona ozana mpafana mbongo te dozana ketchite mutu muso azana ketch bafazale kina ko mobenge ya wana babenga ngo ba complexé zomon donc solo là était que chaîne ya solo Kalonji Bill Kilton était que président oya aza mouvement na ye voilà pensionnaire na ye mais siko tant on ba massa et baby sarelo quoi ça ko na ko mobenga patron na JB massa na nga on est comme ba manquement bon c'est là to que on a concept bientôt se comprendre pour que donc clore na dossier wana JB obenga massa na parce que ça la pas na été ou ça la pas massa na mais aza papa na yo aza président mais ce que Bill bo ça la na place ça la pas na été ndengeni BCBG il faut président na oui des histoires en autorisant la tête ça crée des polémiques. Ah, confirmons que nous JB à la numéro 1. Il y a pas tout. Pourquoi tu me souviens le pas China au China Wera. Ah donc patron na JB bango bazali bato basali wenge. Fondateur ne muto tshaba on va positionner Didier Masela Emoko na ba ve mavo. Ba bi valeur ba tshaba ngo président va financer président JB président Didier Masela Didier fondateur il faut bon chic bon genre auto qui na ba Pentagone to fana na bakati ba Washington ponga ki na États-Unis mingi to beta ngoti le na passeport ya Zaïre na ba visa wana wenga kala ozomonso na ki na ambassade des États-Unis na muto chancelier azo sala kuna arobanga nga fa po ya banini sika ko sala ko do sala ngote bino siko na ki ba ki États-Unis wa petina yo tika otaka Nicodème ofula ebe quoi te ba Sankara bona ki na ba Sankara est-ce que Nicodème c'est aux États-Unis ki aux États-Unis au moins voyage na Sankara na wera son États-Unis te okamusanga oka bien que doyen Limbonda akenda déjà yana otuna yo soki pa foke 2 jours ke fête olobi États-Unis Nicodème na Sankara ba gena de fête siko to fanda ka kuna boyo e bien on te ke ba gena fête zo c'est ba siko na obeta concert so les ala que maison mère ba te beta concert ba même équipe nyonso voilà jamais ka poka la doit tikali ngamu mobima na memi yanga ya ngala pe cause de temps na yo tikala kina nenga mabete na tikala kina nenge ya bataliga ke c'est le même tikala na nga poto to tikala ni to ke gune héritier na ko héritier na tikala na mais manga nil pas mais tikabwe héritier ko to linga bongo na yo tikala na yo ko kanta te siko soko tikala bazu metro ba pesio bafunguli banque ero ya ozo ba ero te bongo te ko tikala eza bomengo te ngala tikala po na orchestre biso tout ko kende te photo tikala po na boulot to répétaka bon ba ki ko présenter moi na grand frère et aussi dans ma personne il y a licence na donc orchestre mobimate jamais ko so ezaki bon pour ba viser na biso zalaki nango zomon mais siko bataliga compte tamo bozalaki ka muke donc biso tout sona na otikala na orchestre doit un peu faire pour cader ba petit na to tikala ina sansa bon tikala ina sansa mabe o yeso to kena ke no tikala non pour ngana banoke poto avant ba Nicodème ba Sankara na tikala te bana 91 so 92 kaka lelo mbamoko tana multa muto mori kemba ebinga ba ba ebi ba na muto mori kemba la forêt bo Sankara non Jordan ebi ba ebinga ba Jordan ba gaba secrétaire au mariage à muto biso BCBG to la Pentagone to moni bango no surtout ba beta ali sauter le comme batamika ba petit miki ba bimi voilà fani ba fani na Limbo na ba petit miki ba bimi. Quelle idéologie, merci à toi Doré Mayani, la française la plus belle. Ya Willy Moucheni Koda Mboka, bon séjour à Kinshasa de la nation Tonton Manapichu Mangaya Boss Lady Berger Chino Motonanzambe. Ya madame Justine Meyer couple Herman Ampour ancien Marquis Ngangeli de tous les temps. Merci pour de belles images. MK Saint-Alice Oranjiko femme au large verte. Responsable à stagiaire Motema Bernard Okoko, les boss Mobutu. Merci à toi et Made in London.
La sagesse a un nom, Dieu Lili Atala en chair et annonce Made in London. Blaise Zibouma, seigneur des hommes Made in Suisse. Réserve mondiale de pétrole, Laura Sokoko. Merci beaucoup. Hôtel Sokoko, na kata Benfica, na Luanda, bientôt na Ozalawana. Abdoul Mvondo, joyeux anniversaire d'avance. Abdoul Mvondo, merci. Alors, il y a li. Par rapport à la cri, mais qui peut expliciter biso en côté, est-ce que peut ça Bill Clinton na c'est le scram cri? Bon, exactement qui on appelle ça vraiment pas cri non. Les amusala ndem te pesi ba cri. Non dis qu'on a quatre maisons mais na moni que baza ba gani matin, ba boire ka danger pour ba mo ba sala ba cri danger. Les aba cri o on appelle si idée, on monango bien on va boire kaki. Mais on appelle ça vraiment pas crité. Bamo basala bakina bango na banzo yebi obili c'était créateur c'est le créateur roi David hein donc mais moi opé ça peut ça pour donner la coste opé ça yo opé ça Coco ah ouais il y a roi David on te pesa yango hein maman vous avez zangai ah c'est maza bazaina de la forêt et pas na va maza pe na bakina fenge ya ngati mnapesa bo c'est le opé ça c'est le on appelle ba kotiko c'est là yo kawera sonne ah kotiko mama après na pesi ama matitanti yanga mapesi mokongo batongi batuna bango bana kana ndiai muto sama opesa bango awa mais ba tout dans le bas photo le gars voilà tant to le bas toujours les cas tout ayebi na pesi ba na nenga mabete na pesi okese bobi c'est le tangi bobi ba boaka yango da bil to tangaki te bil tangi roi David na tangi bil déjà kinini ba mbujuma kananga voilà krina yo krinanga bango mo pe baloba yango mais bango baza ba créateur ezate kinga na pesa bango ba créateur nga na pesi idée ya ba krinanga on a kinango na contribuer kana nenga okese on a yebi que okese ezala bien tout ça la bien jamais la bil somba que pesa ngamo non donc na lobika na valeur pour boye ba valeur na pas ko beta percussion la sala ba cri na créateur na beta pe ba jazz na beta pe guitare nos artistes complets aimba rapper ozomon na sala ba création sengo na banzo yoka okoleki satango ya pambanga na sinazui oyoka elogi de lili moko sola terre yakako lisanga motema yakape olongola pinzoli etoni erike yula ngai comme sali ya pamba mawana ngana ni akabola yango oso comprendre frère patisingo imusoko azalaka mosali ya nzambe on est allé lourd na yo ko ba chant voilà azo ba biloko ebele ba foko Olivier na banza oyokai azo ba caresse donc ba caresse mama na chant la ba garisha moba ba pichuma ngani ba christian bien ko lukusa na ba te bele na poto montana ka bumbai oyetala ba Dish Mongombe, oyetala ba Malu Mumba, oyetala ba Jean Cité là ba Patrick de Panama, pas juste Simba, donc batu base belé. Ani Dembo, Tabu Fatou, Zaina Mvama, Jade Kauti, donc papa Jina Kauti, wana bandeko nanga propre zomon. Donc nanga ba base lengi wana baleki nangai. La famille n'a pas propre, bazan na ba poto, bazan ba Léon Mundele, Fumo Japon, ozomona, tozana batu ebele, tozana batu lo ba sous le Bwangala, papa Soulé, ba Dorothée Ferré, papa Jean-Jacques Bwangala, Yves Liaou, tozana Alexis Liaou. Donc ils sont en autant à batu, ba l'équipe Issa Japan, ba présent là ba son full play de London. Tommy, pratiquement, je entretien la vie, j'ai plaisir à trouver Yamayo. Mes dernières questions étant batteur, on a déjà icône, il y a département, jamais tu reçois l'émission, ça tout fois poser question par rapport il y a département, parce que pour là qui tout l'international, pour là qui tout il y a l'imois trop, il y a l'ina département, il y a percussion, deux hommes ça va? Ouais, nous avons balé, nous avons parlé, répété à Gimbondo. Place à dire les causes quand Mikolo n'est pas moqué, tu peux maquiller quand moqué, mais dans c'est là-bas. On a matériel, la percussion, on a un percu, bangongi, on a un instrument moqué, on a un percussionniste. Après, tu as appelé Barafin, pour les États-Unis, on a l'Amérique, qui va aller là-bas Barafin. Pour biso to ba ta perki na bana mona ba orchestre ndenge ba la ta pe ba rafia ko ba ebiki
makambo banda na banda komona que parfois bacha percussionniste yosko yana apport na onini parce que na bi ba soliste oya mamsu na rythme na yemo kakol to ebe na juste un exemple aya na Nef Yang eza style na ye net yo na mbunda oya na nini yoso batal be rythme eza ya ba rythme na ngatu ba beta ngona ba orchestre tout bon ba orchestre tout ba beta ba rythme na yo ba bi que so beta na ngo ali munda ah na banzo ba percussion na nga ba tu ba bina rango presque ba orchestre tout ba beta rango pour ba ba collègue na nga ba bi na travail ami na banza ba intro na ngai ils ont ba disque d'or na banza oyoka daga bis daga bis ezako ya we na fera mu kukuka panku daga tugudu de no sutunga na wana BCBG ngane na kaya ba yibande ba yibate to zali na BCBG nde na betango kuna yo journaliste neni doyo zala na yote watu sula BCBG tombo kabwani yo eloko wana beti percussion ne beta makuna fait de l'amour tant au beta qui en kuna éviter que de la forage à la kuna vous allez kuna o ka bien BCBG il faut bon chic bon genre ange adorable ka bisot a de la forêt ba présent JB ba lempela l'Olympia comme nous continuons lorsque na kutani na yetu kulenda et ba confirmer na ngelo sola na ba confirmer tes anengwa oh ndenge wana yo mto confirmer yali confirmer ngo merci Tommy pratiquement on se entretient na biso mais au moins tout ça en studio au son héritier au beta na album Miage mi démon parce qu'on mémo de poto on a comme la poto te pona beta te na ebiso ke poto ezala nango lokote tous les musiciens on a relation ceux qui n'ont lobby na yeke nazana besoin nazana moyen te parfois aider ngayo mais bila o mema ote so lobby na ye yo ba tous les musiciens mais il peut azana la donc il azana la te obila somela nga bien na kende poto de gave on est lokote c'est le bobenga papa mapang pasombela nga billet wana en États-Unis mikolo clin spécial en États-Unis ba DJ biso to benga ba DJ banane ba DJ bango po bango nde ba DJ nde ya solo bango nde ba animateur abenga ba DJ mais biso na kindo benga ba batala ko bote ba DJ ba sala animation na kati ya mouvement mais ba koma pe ba patron orchestre na bango ba boss président ba benga président ça va après ça peut valer na mboka mais président JB sona vice président JB on a besoin dans une Europe on a passeport nanga asombela nga billet bazulinga visa président wera sona bi ke zongi sanga poto on a besoin so si wera lelo ça bon mbangu wera ouais ça pour aibi ke moi nanga il faut ça lango yo il faut ça lango pas mutu ya munene viser que ça là la quand on le il faut na ningo sala musala kuna ba bien fait na yo peut-être mais faut quand on sait le musala mutu déjà et puis ba révoquer yo au sala on te pas révoquer révoquer te pour aller na TV ta bien révoquer non Sankara Lobango Sankara na Lobango te pour soit Lobango on charger otsaka kosoa ba commentaire te pas da petit na parler nta lo wa limona boyo ko ka Sankara otembanga tika saka niveau à parole te Sankara na batu na faut bosala ba distinction ezate ko Sankara lo ba te ko tsa Sankara na mwana te biso to ba artiste ye aza parole pas aza petit président da présidence ye jamais zo alika na TV pour alobela ba musicien non le bande soki au fini président alekeli wana parfois ba muno mabe eza wa fini papa na yo muno mabe yo mona dege na charge yo kuto sakala to bi pratiquement sur entretien la biso ils appellent toi ya ba to ko baba makambuza na nzela jamais Sankara ligina te va do ali mona ba non ngai na linga bilo abongote so mutalo bi bon suko na bandolo ba pe ba makambusu oyo olobana noté oyo ebina te tanga na lobe kono impoli oyo kutu boye ko tuzana bana bakola tuzana ba chéri ba mamulele mutu musu yo finga nga udimnenga amoni fo ya finga do ya limona okuta na nzela ko beta obi asali likamongo boye ekomi mamulele donc to linga mamwana te na changement ko tina mboka na biso to linga mboka tambula bien ne ba bakini bopeto toki na ona nenga wana merci tozala bien bolingo zala merci na clôturer on a quelques dédicaces na pesi nanu chaîne na bino mbote mingi na yo nanu merci Ali ça bien merci oa sola bien merci mona kenda sango merci chaîne ya Valère
nayebi ke osali bainterview na bato ebele héritier mpe nayebi ke bosala na bamisi mosusu donc eza mabe te napesi Garisha Moba mbote place aza na Paris. Garisha Moba. Garisha Moba. OK. Ya na Paris parce qu'on a là na uli pensier ni. Otala yo. Pa champion adol. Président Moïse. Moi na London atonga ba hôtel ebele na ba état na ba bandal. Na pesi mbote. Donc asololaka bien aidaka bato mpe akoyede biso chaîne akobakisa bamatériel baza social oyo ezwa pichuma nzwangani Christian Michada Alemwela Alenteko Jean Citela Ditu Mwanga bato baza ebele Biankolukusa Mère Jacques Atunda Kito Epula Labason Full Pay de Griff Mila Issa Japan Apo Firenze Ousmane Kaluji donc naza na bato ebele na Belgique wana oyemona ba Pajo Simba oyemona ba Mère Jeti Bilomba oyetala ba Nidembo Bakinimbumba arme lourd wana Belgique France donc bato ya bien kaka oyo basoutenaka ngai baleki ebele bariki mondo Nana Mushinga na kati ya baliage wana nayebi ke boza ebele oyo eza chaîne mpona minute donc nayebi ke merci à toi